Ça rend plaisir quoi. Yeah. Nakotala sitangwe bominga papa edo amani papa ngana lingana nga EHP Media. Mbote mingi bandeko balandi manaka babino kumuntula na EHP Media yenga na ebete bana nyoso mpoto Amerika, Asie, Europa, eska nyoso bozwami naze ko sebela pa madeta nyoso ko bambela na bino boko benge pona kopesa biso mwa toli pe pona kobetela biso maboko na mosanzo ko sala momu na bino kumuntula na tambola na ele lo isusu akeko kundela bino ndeko moko danseuse kastolinga ete bino baso boye baye moko amitondolo mbote mingi ndeko mbote kumutula to ba kombo na pe mosala na nga kombo na nga Renate Nduka nga na binaza danseuse ya bale mbili. Matondo mingi ndeko Renate Nduka danseuse ya bale mbili. Ndeko Renate Nduka batu ba kotala yo obani mosala ya kobina wapi? Na bani mosala nga ya obina na misha bisika luka kanza uta après na ekobina pa parti tula. Yende pena muta former nga lisu bien lelo na sala 15 ans na bale mbili na. Ndeko Renate Nduka bandeko balandi bayoki yo Renate Nduka to moni ete 15 ans na bale mbili bandeko no muso promotion mingi bakie na ba BCBG na ba maison mère na ba quartier latin bongo yoti lelo bale omona ka pe kuna te to pe ezaboni. Bon na mona na nga ngo na préférant na nga bale na mona na nga na préférant na nga bale po eza musique na po mama na nga penda uta na musisa pe ya bale da musisa bale mama na nga ya ngonde sala ke nga penda ko na bale. Ozaka na mwa bon moté tango mona ba danseuse babina ka pe bandeko mosusu ba wera ba jibe ba kofi on a pesi pe ba ngombote na yo pe Renate obina na bale omona kango eza ndenge moko to peza boni. Bon eza na ndenge moko me nga penda na préférant ngote to na biso ka ndenge mo me na préférant ngo penda te na préférant. Ndeko Renate to tala soki otali na musique moderne bandeko babina ka na musique moderne ba wera pa ba jibe ba danseuse mosusu pe otala ka nani asepelisaka o pe na ba bale danseuse nini asepelisaka o danseuse abando sepelisanga na musique moderne anya nanga naninga anya fort yende pena mutando sepelisanga na musique moderne na musique ya bale mutando sepelisanga Naomi malgré kufa mais tu sona réponse à peine Nzambe penza pesa kimia eza makambo ndeko Renate Nduka bana poto ba kotala o to komona ta moloko moko amoke po ba mona penza ete sika soso abundi sala ezanga kokwea te soki yo moko yemba pe ozo yemba ozo bine osama ataki bana le bana ma bonyo malo senge ba mama bwa kanzoto bonyo malo senge wana biteko tobeti maboko makasi pona Renate Nduka wana balobi ezali biteko national ndeko Renate Nduka bandeko baze kotala yo soki lo ngi bayi ete Renate Nduka mwali ka moko ye to pe libala to pe mwa mobembo ro tika na mabina to pe boni kumutula merci na keso tuningai kobina kotika eza na mabete za musana ngai loso libale ye na kotika ngango po libale ye po eza musana ngai kumutu na lela ngombongo ya musala na ngapenza meso libale ye nango na tika po mosa bongi pe na libala na rese te bande kwaze kolanda yo moko pe président na kuna pati ntula to pepe mbota kotala o so za na mwa toli to pe lite ya moko ngo pesa e pa mokonzi na wazo tala o siko ko bana eboni conseil kana pesa pa mokonzi na nga umela ye pena mutasala nga na zala umela wana pe boko vimbisa ba konzi motua toni mwa lite ya po atela pe mabena malamu na po ako ba pe ko sunga bino ndenge to ko ka boko kumisa ya no azangi na mabete na mokilo mutazanga mabe azate nga pene na bina na mabe na nga na bena malamu na nga ye pa na mabe na malamu na ye mais ye mabele ka ebele bolamu ndele ka ebele ya solo na kanisa talandi bino akoyoka Renate Nduka tobete super malonge umisaka fufute to komina na suka manaka na biso to linga penza ovanisa mwa bandeko no bakotala mwa bambote e bongo na suka poko pesa nzela na wa Singapore ba kosunga na mwa toli mwa conseil ikoza pe mwa malamu bandeko pe bakotala na mpoto kuna ikosala malamu mingi bandeko na nga poto batalinga balinga Renate Nduka miza na longa na chapeau po mona nga bien na bike bo sepela nga ponga so mutatalinga sepela nga Tabandeko tout à poto na pesi mino ba bisou mbota trop yani kituka bisika zali ate na leli pia makasi yani kintula ba hotelo Eric Masudi beritier bazamu ebele babima bébé Magui kuna na Brésil oh bébé Magui na bosani yote tala yo
bisika oza napesi bino bambote baheritier napesi bino bambota trop ya solo tokozonga na ngama masini botala ndenge nini ndeko Renate Nduka binaka ebongo tokozonga mwa moke yenga 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 na kanisa te bosepeli monde ni ndeko Renate Nduka abinaka ye babi te babengaka ya loketo ventilateur pour soki ezoko baluka kaka ndeko Renate loketo ventilateur bana poto basepeli kasi ndeko Renate soki be ndeko moso abengio moi tournage to pe clip okoto obina ndeko na bino pula mokonda no pati tout la paix apesa bino nzela boki apesa biso nzela to kenda biso mais avant ngana kende fo benga ye fo ya yeba ye fo yeba kenga na okesa clip kuna obina ni mbandeko ni na ba clip wa ndambo bato oyeba ba clip osala na bina ba clip ebele ya mabele lisse na itoke na bina so mwana mwasi ambina kanzoto mikena itoke yo eza ngai pe nangam na sala itoke ezala ya bien wana penza na bina ba clip ebele donc tellement eleki na yeba sute ya solo ndeko Renate mwa nzela singa po bandeko ba kotala o na bosa nite $100 wana biro kumutu la $100 soki boye na babia mike iva ke sai ko mela bino $100 euro to pepie mbote ndeko Nduka tomi na suka mwa nzela singa ekosala malamu numéro na ngai ezali 085 120 67 02 085 120 67 02 085 120 67 02 ya solo mwa motu na suka na kabwana Renate Nduka babinde bobina ka bongo surtout yo ndengo bina ka loketo wana okenda so pe mama maoso ki mama ngudi akata ka omwa banzoloko eza solo to pe boni bakatanga banzoloko o nzoloko na loketo ningi loketo wana bina ka kwa ventilateur wana ezali mwa nzoloko bakatanga nzoloko te na rolakisa mino pe libumu nanga ezanga na nzoloko te ebombela bangwango basi bakatanga nzoloko te mabina eza ya makila tosuka na mwa libina ngwa makila po tokabwana bandeko tosepelisa pena bandeko nyonso Bili basala mbango bisoto ya e bawala yenge ngo ya e bilembe basala mbango bisoto ya e bawala yenge ngo yenga tolobete supu ya malonga eumisaka fufu te mwa moke 1 fufu esili tokomena na suka manaka mabiso nakanisi ete mbala nsima tokoyamba mpe babatere tokoyamba badanser mosusu towana ndeko Jenny ye pa binaka makasi towana ndeko Merveille tokoyamba bango mpe tokosala bango bemission bana poto toyebi ete tokolakisa moto na moto mosala na ye asalaka mpo ezala malamu bandeko nyonso ya mpoto bokotala biso kumutula napesi bino mpenza mbote na mpoto kuna bozali ebele nabosani te papa Edo Amani nabosani te mama na biso GH mama na nga bete kuna napesi yo ndeko Sami ndeko Sami Amani kumutula pe apepio mbote bino nyonso boko benga biso na nzela ya singa bomoni wana bobengi kumutula olibungu tulu tukumwambela moko libungu tulu zomi na libwa kama libwa na tumba na moko ndenge bolobaka bongo ya Willy Musheni 81 0019 921 ya Willy Musheni 81 0019 921 ya Willy Musheni kumutula pe abi akozela po ozoka penza bambote na ndenge na bakatu babambaka libango be na mangolo etela bandeko zana posa mwa kumutula mwa libanga nakozela kaka mwa kode ndenge za kaka mwa mangolo ekita esala pena malamu wana kumutula kode mwa kode po libanga babambaka na mbuma wetela na nise totoni botoni na komo Renate pe na bandeko nyonso balembili topesi yo penza matondo mingi Renate Nduka matondo mingi kumutula ya solo nde tomone na bino mbalasima totoni botondi na moko ndeko Dersi biso nzambe wa filma matanga Jésus pe cordon ekibumba na bosani te kuna na montage papa na biso Jean-Marie Lukelo tikete kimi ya nzambe elanda bino nde tomone na bino mbalasima yenga ça rend plaisir quoi.
tala sitango ebominga papa Edo Amani papa nga nalingaka na nga EHP Media nga nalingaka na nga EHP Media